Nzambe monene mingi tokokiko lingolate ikenza likolo mingi ekitike nase mingi ilo eleki okweyi Nzambe akabimpate asombi mwana bosumuki alimbisima emabolingo bolimba Nzambe etondi bozi ezalina sukate Eko yembama, seko na seko, na basandumbe yemba bolinga Nzambe, etondi boli, ezali na tukate. Eko yembama, seko na seko, na basandumbe Mukiri oye koleka emikunzi mitokea matape mato masambelike masandoli nangombate Bolingwa Nzambe eko umela ezalina sukate ngoluna Nzambe ona bato nemba basatu yemba bolingwa Nzambe etondi bozi ezalina sukate eko yemama seko na seko nemba masangu yemba bolingwa Nzambe etondi bozi ezalina sukate eko yembama seko na seko na basantu Kamatama ya ebale mapatalo korakasa Manantete nyose komedi emotonyo somokobi Bolingwa Nzambe maemakoka uka Kasaikosi la inyoso evangelike Yema bolingwa Nzambe etondi bozi ezalina sukate Eko yembama seko na seko na basantu yemba bolingwa Nzambe etondi bozi ezalina sukate Eko yembama seko na seko na basantu bandi Totelema po totanga liloba ya Nzambe na mukanda ya Osée chapitre 2 verset 21 jusqu'à 24. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ces jours-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux
Ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé. Les moules et l'huile. Ils exerceront Gisèle. Prions. Dieu éternel, le créateur de la terre et des cieux, nous sommes encore devant ta face et nous implorons ta miséricorde sur nous. C'est toi qui nous as conduits en ce lieu, qui nous a donné la force et nous sommes venus te voir et que tu puisses nous répondre. Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. Que tu commences avec nous et que tu termines avec nous. Que ton Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Donne-nous la révélation de ta parole, ô Dieu. Nous sommes un petit peuple, mais nous savons que tu es au milieu de nous. Puisque dans ta parole, tu as dit, là où deux ou trois réunis à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. C'est vrai, Dieu. Tu es lié à ta parole et nous sommes ici pour ta parole. Parle-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai, le patangi esika moko malamu ete ngai nakozala fiancé na yo oyanga bina yo pona mikolo nyonso. Amen. Nakozala fiancé na yo na oyo etali sembo, na oyo etali droiture, Amen. na oyo etali ngolu, Amen. pe na mawa. Amen. 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 Awa nkolo azali kosolola na biso lokola mobali na libala. Amen. Ete yende aponi biso. Amen. Pe azali kopesa promesse ete pona ba oyo ya ngai nako kangama na bino ti libela na libela. Amen. Éternellement. Amen. Pano zana éternellement il faut ye apesa yo bomoi na seko. Amen. Et na nzela liloba na ye apesi biso liloba na bomoi na seko. Amen. Et la Bible dit que sa parole demeure éternellement. Amen. Tirete lokumu masanzo liezonga na mboka ne mosamba. Amen. Parce que soki toyaka na esika oyo toyebi ete Yesu Kristo nde azali centre na makambo na biso nyonso. Amen. Poni ete epai Yesu Kristo azali toyebi ete nkembo ezali. Amen. Epai Yesu Kristo azali biyano na makambo nyonso ezali. C'est vrai. Na ba problème na biso nyonso. Ba question na biso nyonso. Amen. Solution ezali epai na Yesu Kristo. Amen. Pe ye azali wana pona kosunga biso. Il est notre aide. Ayebi ete tozali bato na nzoto kasi sa ye tokoki kosala eloko moko te. Amen. Yango tozali vraiment reconnaissant na Nzambe mpona oyo ya ngolo apesi biso tokoka koyoka la pire parole. Amen. Liloba vraiment oyo na sembo liloba ezali kowuta na trône mpe toyebi ete nkolo azali koveille sur liloba na ye. Lui ne veille que sur sa parole. Makambo susu ça ne lui dit rien. Amen. Etali ete yango yebisi bato alobi te c'est en vain qu'il m'honore. Amen. Amen. Bazali ko honore ngai pe eza na ntina moko te. Poni bazwi bakomandinga bakaloba na ngai basali yango bakomandima ya bato. Maloba ya bakomandima bato nde baorganizo ya bango mpona koloba ete yango nde liloba na ngai. Yango eza na ntina moko te. En vain qu'il m'honore. Mais biso tolingi ete liloba oyo ya solo la pire parole ekoka kopénétrer biso. Amen. Amen. Parce que ye moko azali liloba. Il est la parole, la pure parole. Et biso pe tokoka kozala une partie de la pure parole. Amen. Tokoma la parole pure. Pas interprétation te. Tomonaka ete nkolo désir na ye elaki à s'exprimer ye moko. Dieu ne veut pas au moutaz à l'interprète na yete. Non, lui-même veut s'exprimer à son peuple. Amen. C'est pourquoi lilobo ya pesi biso, c'est cette parole où est outi na trône. Abete j'aimerais me fiancer, nazala na fiancé na ngai, nazwa bino lokola ba fiancé na ngai pour toujours. Ezate ya 2 jours. Te. Ezate na ndengo ya mokili olobi okufi libale tsili mwati ya bali to mobala avec non. Abi je serai pour toi moyonga na yo pour toujours. Amen. Nakozala
La droiture sera là. Ngolu ekozala wana. Pe mawa ekozala wana. Tu continuer sur l'ité yango. Kotanga. Wana totangi l'ité yango. Vraiment. Toko tokita. Voilà une chapitre 2. Osée chapitre 2. Verset 20. En ce jour-là, je vous exaucerai, dit l'Éternel. Amen. Na mukolo wana. Ngai na kuzongisela bango yano. Elobi Yahweh. En ce jour-là. C'est-à-dire, ezana mukolo moko nkolo a préparé pour na kosepelisa bana na ye. Amen. Et c'est le dernier jour. Dans mukanda ya Hébreu chapitre 3 na verset 7. Wande ba yeko solo na biso malamu ikolo ya mukolo wa. Hébreu chapitre 3 na verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Kolo asali mukolo moko, mukolo ya mbabigi yango mukolo ya lelo. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il dit en ce jour-là, ngai bokubonde la ngai ngana kozongisela bino ya. Amen. Et ce jour-là était prévu déjà dans la prophétie. Et c'est aujourd'hui. C'est-à-dire, Ezali, l'éloyo. C'est une période. Amen. Amen. Quand on parle d'aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est une période pratiquement de 2000 ans. Moutaï qui introduit les aujourd'hui de l'élo, il y a aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu continues. Natina yango, yango elobi molimo. Lelo soko koyoka mungongo na ye kokanga mutema na yote. Amen. Ndenge zalaki kuna na zamba na désert pardon. Mukolo oyo ba mekinga mingi na bana na Israël. Et pas nini batata na bino ba mekaki ngai. Pona kolakisa ngai ba ina makamu na bango. Wana 40 ans déjà durant. Ngai na tombokaki na génération ana. Pe na yebusaki bango bazaka na motema toujours oyo ezali kosala nini kobunga. Ils ont un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Alléluia. Bayebaki banzela na ngai te. Wana Zambe atubengaki libota moko, yaki libota na Israël. Pe na nzela na ye atambolaki na bango. Mais bite pendant 40 ans atamboli bango na désert. Bato bazao comprendre ngai. Voilà. Amen. Amen. Babimi na nzoto bamemi oyo ezalaki oyo bakoko na balakisaki ndenge basambelaka tout ça to mema bamemaki mpona kosambela mais mitema na bango ezalaki toujours na Égypte. Amen. C'était des prisonniers kuna na Égypte vivre na Égypte mbula ebele et comme maintenant kubomesano. Voilà. C'était devenu inhabituel. Malgré babimi, bazali kotambola, mais ezalaki difficile. Zamba lobete un peuple compliqué. Mutema na bango ezalaki toujours na kobunga. Tout le monde a d'abord là où ils étaient venus, et pas bango ba wutaki, bien lobete c'est un peuple barbare. Amen. Zamba lobete un peuple barbare, ça dit bato yo bazali na civilisation mon côté. Ils font n'importe quoi. Buka même na zamba kuna tamu so moni ezaka ba bato ba benga ba barbare wana donc akoki ko zoyo pe bo alambi wa lieyo. Amen. C'est-à-dire ils sont sans loi. Dit tout le monde a ba 207 na biso yo. Donc à côté ça c'est normal. Donc ezalaki problème bazako créer une colonne na biso. Albite 40 ans d'errant. Na tamboli na bato yo, mais c'était difficile. Au verset 11, je j'irai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alléluia. Bien na loba kete solo bato yo bakokota na repos na ngai te. Parce qu'ils allaient qui compliqué. Awa kolo apesa biso chemin à lobete na kozala fiancé na bino. Amen. Amen. C'est-à-dire il y a un ordre nzambe apesi na mokili. Akoya aluka mwasi na ye na libala. Tokomona yango et puis komona te comportement nini bato wana bazalaki nango kuna na Égypte. C'était pas facile. Kolo alobete, en tout cas tellement ils ont marché dans na kati na kanda, ba pesi ngai kanda mingi, j'ai juré ba kokota na kimia na ngai te. Pe akoisi bango ebele kuna na kati na mboka, na kati na désert, sima na ye kobimisa bango.
Celui aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1er. Bible binabiso boete, frère, je ne veux pas que vous ignorez. Abete ndeko na lingete bobosa na likambo ete. Ki bakoko na biso bango nyonso bazalaki na se ya nuée. Amen. Amen. Ils étaient sur les nuées. Bango nyonso balekaki na nzela na mai. Bamonaki liboko na nkolo. Pe bango nyonso bazalaki baptisé à Moïse. Amen. Pe babatisaki bango kati na Moïse dans la nuée et dans la mer. Pe ils ont mangé le même aliment spirituel. Amen. Amen. Bazalaki pe man biloko nzambe apesi bango ya molimo. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Pe bamelaki bango nyonso tu na ilubu moko ya bomoi. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Alléluia. Amen. Pe bango bamelaki na kati ya fontaine mayo ezalaki kobima pe na kati ya libanga ya mayo ezalaki kobimisa libanga yango nde alaki Yesu Christ. Un rocher spirituel. Mais l'écriture dit quoi? La plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu. Alléluia. Kasi ebele kati na bango Zamba sepelaki na bango te. Puisqu'ils périrent dans le désert. Pour n'être pas koufaki kuna na isobe. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. 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 Makambo ekomeli biso. Ekomelaki bango bapesi yango comme un exemple pona tokoka ezala toli pona biso. Tomonaki yango pona kozala agréable na miso na Nzambe. Ezala bokoyeba musala nini Nkolo asalelaki na Golgotha. Amen. 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 Ensuite kokangama na liloba na ye. Bibango na tango wana elaki nini makila oyo esopamaki ezalaki makila ya nyama. Pe makila ya nyama ekokaki kolongola te, ko-ôter lisumu te, ezalaki juste couvrir lisumu. Amen. 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 Ezalaki juste couvrir lisumu. Abete makambo oyo nyonso tu ekomaki mpona servir un exemple pour vous. Et dans verset 7, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger, pour boire, puis se lever pour divertir. Bon, comment batuna kosambela bikekote? Alléluia. Amen. Idolâtrie. Idolâtrie est une forme belée. Pourquoi la idole ya ndenge na moi idole na yo makambo belé pe ko kozala. Sima na yango tango babimaki kokaki kosala même ba cérémonie bango kosambela. Mais si manayango bazongeli makambo na bango. Ils étaient là pour boire, komela, pe se dire barbete ko se divertir, comme sepela na nzoto. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent des sauts quand tomba 23 000 à un seul jour. Alléluia. Amen. Abete tokoka ko sepela te na oyo babenge fornication. De telle façon que en un seul jour, Zamba bomaki 23 000. Makamsusu Zamba zaï kukanga misu mais o etalaki oyoyo la fornication. Alléluia. Zamba koko supporter ngote kati na lingomba na. C'est pas bête moi je viendrai, je vais fiancer. Mais je serai un homme droit parce que Zamba salaki déjà droitier moka kota acha déjà kati na société na ye. Alléluia. Amen. Oyo pe ozoluka bato bazomeka nanu bameka kokota na kati na yango. Un ordre. Bible lobete l'homme est le chef de la femme. C'est-à-dire moi je suis pas Azali, mais chef na ya Azali mobali. Amen. 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 Et puis Christ est le chef de l'homme. Amen. Et puis Dieu est le chef de Christ. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un ordre. Et yango kola lobete nakoya koluka fiancé na ngai. Et fiancé wana na ko fiancé ye et vous allez pour toujours. Mais pourquoi moni ete bato yo ba pesa nzambe kanda? Sima na bango, osili se lo sambo, il rentre na mandenge bazalaki kobika na Egypte. C'est-à-dire babimi na nzoto, bayibaki ete so na sali na koyi kosala na zongi na zwinya mananga pate na bwaki na bomi makila wana nzamba akolimbisa. Et la Bible dit, malgré biloko na bango wana, Dieu a tué 23 000 en un seul jour. Pour Nanine, ce que je me candidate à Géd, livre de Géd, au verset 7.
que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, alléluia, à la fornication. C'est-à-dire, Oyo et Salamaïna Sodome et Gomorrhe. C'était ce qui s'est passé aussi en Égypte. Et on disait que les capés en Égypte. Et Viwana Bango, Bayenango, Ti Nzambe Tanga Bengi Bango. Et Dieu ne peut pas supporter l'impudicité ou la fornication dont on parle. Et à des vices contre nature, amen, Amen. sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Ah bah, je parlais c'est feu éternel, feu éternel. L'enfer n'est pas éternel. Ça a été créé pour un temps. Oui. Mais, Kolo a l'obéité, Oye Kumaïna Sodome et Gomorrhe, cette vie-là, c'était quoi? Mibali na mibali wa kumaïko bala. Et c'est ce qui se fait parmi le peuple barbare. Faut se faire merci. Amen. Parce que même dans la prison, on a dit que la prison, mais kuna soki au côté de la prison, comme une merci na bango. Bazana ba chef, kuna bazana ba ordre, so ba choisir yo. Dieu comme moi sinaï. Ce sont des choses horribles. Et Dieu merci, notre Seigneur est venu avec une année de grâce. Amen. Et aujourd'hui, Amen. pour dire aux captifs, vous êtes libres. Amen. C'est-à-dire, batumsu bazo sala biloko wana bazala kiko torturer bango na ba prison. Mais oye komaki une vie et Seigneur a l'obéité fouiller l'impudicité. Amen. Amen. Et loko eko kozala te katikati na lingomba. Katikati na bana na Nzambe. Seigneur a l'obéité, il y a un ordre. La femme, il y a l'homme, il y a Christ et puis il y a Dieu. Et lui-même dit que je viendrai prendre ma fiancée et je vais me lier à lui pour toujours. Amen. Dans la droiture et la fidélité. Mais awawa, bateau et babimi na Égypte, mais avec les pensées na bango bautaki na ngona na Égypte. Même bapesi bango biloka kolia, bibite il se nourrissait à un rocher spirituel qui était Christ. Mais bango mitema na bango kaka tozonga pe no kolia biloko na biso ya pamba pamba na Égypte. Et à cause de l'impudicité, le Seigneur a tué 23 000. Amen. En un seul jour, au moment où même na batélé, en Afrique du Sud, deux pasteurs babalaki. Et béni, bosso à cher. Et heureusement, on va au bengango cher. Mais nous savons que la table est Seigneur Isaac Moko. Amen. 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 Là, de telles choses ne peuvent pas se passer. Non. Et Dieu nous a fait grâce. Et bien, même dans la communion, ce qu'on a été tant que nous allons faire la communion, oyo etali le lambo. Ce qui m'entendait, moi, nazali katikati na bino qui pratique biloko moko diabolique. Bible le bête, il faut s'éloigner de lui. Amen. Amen. Fouillez. Dans 1 Corinthiens 10, 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Amen. Amen. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Alléluia. Amen. Et le Seigneur a lié vie il y a impudicité, il y a fornication, directement dans la communion, directement en bas, il parle maintenant de la coupe de bénédiction. Et tant que vous tombez la coupe, vous allez coupe, vous êtes pambolami. Amen. Mais il faut qu'on kima. Bato bazana ba pratique diabolique andengwa. Azana ba million na yoyo kikuna bande comme si bakuma ki combat na ba église songolo to kotanga kombote. Mukonzi nga lobete, moi je ne vois rien de mal na bomo iwana ya ba to baza ko bala na bango na bango. Oui kosala ke tondi ma bango ka pona bakima na église ba kenda hier. Non. Le jugement commence à la maison du Seigneur. Amen. Il faut que le Seigneur les délivre. Il faut une délivrance totale. Dans la vie d'ensemble, l'ordre divin doit être à sa place. Amen. Christ le chef, P.O. et Landi. Et dans la coupe de bénédiction, il faut tout kima. Vie en dengwana. Toute cette vie satanique. Et le Seigneur a dit à l'obéité, moi je viendrai prendre une épouse. Amen. Parce que lui, c'est la tête de tout. D'autant qu'on a 1 Corinthiens 11, pour l'écriture on appelle ça. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 à 11. Bible dit que je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est azali mokonzi ya mobali bato nyonso, ibali nyonso, que l'homme est le chef de la femme. Que mobali azali mokonzi ya mwasi et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Ça c'est un ordre divin. C'est vrai. C'est-à-dire il y a la femme, azana place naï.
Mais bango pe lisusu bazui écriture oyo na verset 11, toutefois dans le Seigneur la femme n'est point sans homme ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Bazui yango na verset 11 pona kobanda koteya ndeko moko ndeko na biso akomaki na lingomba songo la moni bakaboli déjà ba maman ngo ba ongai évêque tel ongai bo ba mipesi ba titre. Partant il y a écriture oyo na kati na nkolo te abalobi te différence ezate oyo la mwindo la indien oza ceci cela dans le Seigneur biso tout moko. Amen. Ndi ba théorie mais comme oh non Mosakola robaki yo chinois ko bala congolais te non, ce n'est pas ça. C'est ce que Dieu veut dire cette écriture. C'est-à-dire que biso tozali bato tozota la couleur ya pote. No itali kosangana. Mais ça ici la femme, la Bible doit garder le silence. Alléluia. Place oyo titre pasteur ou ceci cela. Non. Même ba titre wana molimo se lobaki yango na mukanda ya Matthieu chapitre 23. O itali ba titre. Même na biso moko ezali na place na yango te katikati na lingoma na Nzambe. Dans Matthieu chapitre 23, na verset 9. Ah, il n'appelez personne sur la terre votre père. Alléluia. Nase oyo kobenga mutu moko te. Oh tata na ngai. Oh tata na ngai molimo ata pour la bête. Oui, vous avez un seul père dans Christ, mais dans quel contexte? Bala kobenga pour le père te. Amen. Amen. Il continue, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Amen. Oh Saint-Père, oh Boenaboy. Non, tout ça na tata moko. Pour azali tata na biso. Heureusement na ba ebelo ba tiaka bien ba article na bango na ba ko expliquer père amuke na père amune. Amen. Amen. Au verset 10, ne vous faites pas appeler directeur. Ça dit soit un enseignant. Car c'était un seul est votre enseignant qui est Christ. Amen. C'est lui le bon berger. L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire le véritable pasteur, c'est lui. Même temps, le ministère, comme la Bible, il a fait les uns comme. Amen. Neti. Mais véritable pasteur, c'est lui. Véritable apôtre, c'est lui. Amen. Ce que moni muto aza comme il est bon, oh pour babenga ke pasteur, babenga ke bon. Non. D'abord, il a un faux esprit. Tant que Jésus a sécrit, il va dire à mes frères. Amen. Amen. Yimoka lubeseka itenga yi pasteur munene na sekwi kende yibisa ba pasteur nanga misusu non, va dire à mes frères. Donc dans l'église du Seigneur nous tous nous sommes frères. Amen. Nous sommes des sœurs. Amen. De muka yena frère Branham bina bengoni yemuka lati ba médaille tikoto yo. Yabi moi comme tout monde nanga yo naza évêque Songolo. Monseigneur Songolo. Bongo yo na bengoni. Yabi soko za na bolingo na Nzambe kati na yo. Benga ngai frère. Amen. Voilà. Amen. Amen. Yana nsaki mutoyo lokola Nzambe azosala na ye makambo minene. Soka ipa kopesa titre mokabi non frère, moi je suis un frère. Mais il y a qui moi mon Seigneur. Voilà. Maintenant moi même na ba radio maintenant c'est le mon Seigneur qui va parler. Siko prophète tenda koleka pasteur. Mais ils n'ont même pas la parole. Nous qui Dieu a fait grâce. Nous sommes tous frères. Amen. Amen. Et lui seul, c'est le bon berger. Lui seul, le bon pasteur. Lui seul, le bon prophète. Lui, il est tout. Parce que le ministère, c'est une vocation. Ils appellent aux ambassadeurs Pesayo. Ils appellent pour nous tomber manango. Là, c'est le monde. Et ils s'enorgueillissent. Amen. Amen. N'appelez personne. Même Balobite, oui, Abraham, c'est le père de la foi, tout ça. Oui, mais on n'appelait pas Abraham père de la foi. Non. Amen. Quand il est venu vers lui, il a dit à Abraham. Le Seigneur lui m'a appelé à son nom. La gloire, l'honneur ne peut venir qu'au Dieu seul. Amen. 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 C'est pourquoi les femmes ne peuvent pas se couper les cheveux dans l'assemblée des saints. Il faut toujours dans cheveux voilés. Vous avez titre, pour interpréter. Oui, ils ont interprété le mananza. Même Bissobatou, appelez-moi si vous m'aimez dans l'amour divin, que je suis votre frère. Amen. Oh non, pasteur, oh tout ça. Non, nous sommes tous frères. Comme le Seigneur nous a appelés frères. C'est son assemblée. Assemblée à Banabas, Nabana Mibali Nazam. Amen. Amen.
C'est pas facile, mais c'est ça la parole. 1 Corinthiens 11, 17. Quoi, tu as la kiwana? Pour la zope, ça a avertissement en go. 1 Corinthiens 11, 17. Bible dit, en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point. Wananga nazali, kopesa bino, kokebisa o ezati naza komikumisa mate. Natina yango po ete, soki bino bozali komiyangana, boyangana pona bozala batu na maye malamu. Amen. Amen. Non que bozala mabe. C'est-à-dire, kola zo lakisa biso ba pratique oyo. Na kati na biso tokoki kosala yango. Tumonaki même ndeko akufi, akotika testament ndengo nga frère na yebi nazokende nazokufa susi mananga bobo tumanzoto nanga. Nous cette pratique là, ça c'est une injure même vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Biso bazwaka biso bakundi biso. Dekalobe akomi pasteur moi zaote ya makasi que vraiment kuna soko kufi tokena nkembo komsu yembo malade de juillet akoma ipe mukolo. Batutu bamoni akokufa ya habite na kokufa te bobondela bandeko nanga nazaka ka vie ndeko biso bime yo zako te ya biso soko kufi tokena nkembo mozo banga ngoso ndenge. Amen. Parce que ils n'ont pas la parole. Amen. Et quand ils voient la mort, ils commencent maintenant à avoir peur. Voilà. Amen. Lui était ban en Israël, bah pour ça qu'un colo mutu passe ming. Et un colo a chaque maintenant un jour moko ba benga un jour il y a lelo, un aujourd'hui. Amen. Hébreux chapitre et tozongi na Hébreux chapitre 3 na verset 7. Atali na bana Israël alobi était ezaka kapasi. Ba pratique bazalaki na yango ba utaki na yango kuna na captivité. Nzamba akoki yango te. Amen. Amen. Makila ya nyama ezalaki koka kosalela mais ça juste ko couvrir nzambe na kanda abomi. 23 000 à cause de la fornication. Dans Hébreux chapitre 3, pas toi là, Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Lelo oyo soki boko yoka mungongo na ye boko misamutema na bino ekenzate. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour me prouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Alléluia. Mitema na bango ezalaki kaka kobunga, kuzonga kaka na Égypte. Ils n'ont pas connu mes voies. Bayebaki ndenge nanga ya kotambola te. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Amen. Maintenant, dans Hébreux chapitre 4, na verset, na verset 1, na verset 1, na 7. Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Kasi nzamba lobete, wana siko promesse mususu ekoupe sami, ya kokota na kimia na ye, ezali nanu ko umela. Amen. 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 Depuis le temps d'aujourd'hui, nzamba fungolaki une année de grâce. Bible bete, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu m'a fungolaki année angoloise. Tant que Jésus Christ a botamaki Bible lobina mukanda ya liki kuna ete. Esengo, amen. Na bato yonkolo agréé. Amen. Son beau plaisir, egolana na bango, la gloire de Dieu, le bonheur pendant ces 2000 ans. Abete, promesse soit existé depuis Jésus Christ a botamaki. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvaient pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Amen. Sangomalamu epesa meli bango. C'est-à-dire, nanzela ya sangomalamu, nde tozali kokota kati na répondre nzambe. Yango nde koleb seki na Abraham. Toutes les nations seront bénies à toi. Et sangomalamu ezali kokende partout. Ezala na ba internet, ezala na ceci cela. Mais biso pe tozali kolakisa bato yango te tango ezali lisusu te. Babeti bapesi bango me kati na bango kondima maikuta na kite. Amen. Amen. La foi, c'est une révélation, c'est un don. Zamba yebete ayebi ba oyo ya ye. Pe moni me biso ndenge toteka boy. Biso bato oyo tozali kokenda okobi bon na koko zala pousser na kende. Ko consulter ndeko moko lakse lo bananza. D'abord il faut ko bondela. Alléluia. Amen. Babeti moni tango libala ya Rebeka na Isaac. Eliezer, Rebeka, nani, Abraham yabisaka kende kozwela ngai mwasi. Pona mwana na ngai. Mimi kozala ndenge nini?
bite nzambo na sambela. Amen. Mais les états comment qu'abonde la gaminkolo la kisangai. La Bible dit c'est le Seigneur qui conduit les pas des justes. Il n'a tali ko tambola makona biso. C'est vrai. Biso nkolo ko tambusanga te na kende ko zali lobo yo na kende pa ya muto yo aussi Bible dit les méchants aussi leur place. Amen. Dieu a fait tout pour inviter même les méchants pour les jours de malheur. Amen. Na boyi na kende kuna ipa ya muto azali méchant. Na te ya te tindanga ipa ya bateau ya yo. Voilà. Amen. Et Dieu va exaucer, à orienter. Papa Nayo, c'est Dieu qui oriente les pas des justes. Il va t'amener chez celui-là qui est destiné à la vie éternelle. Amen. Et parce que la Bible dit, tout ce qui était destiné à la vie éternelle, ils avaient cru au message que Paul avait amené. Amen. C'est-à-dire qu'il faut toujours, non, Seigneur, je vais faire ton œuvre. Alléluia. Parce que tu es responsable d'un message, mais guide mes pas. Pour que tant qu'on ne comme pas Moutouana, et ça la moussala est pas batté. Et il continue au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos selon qu'il est écrit, je j'irai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique mes œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen. Parce qu'on a biso toyambi. Il peut dire nous entrons dans son repos. Na repos na kolo toyeba ki eloko moko ete kolo na biso na Golgotha atato la qui était tout est accompli. Alléluia. Tokosa le forme mususuti. Pourquoi ko obligé nzambe te asala eloko yo na tangu na ye oyo zolinga. Non. Autant marqué, j'ai fait sa volonté. Amen. Yo ko tinde même na makati te bande ko ya Yesu Kristo ba yaki wana me yo zo sala makavuna ko bombana fete za kuna kende alandaki bango te. Mais quand le temps de Dieu était là, il est parti. Amen. Pe kuna kanga ki alobete o azala soif aya. Yemo ko azala ki mama ne na nzoto. Tangu ba yaki na fete kuna. Oui, mais ozo mona teke masangisili, lui n'a pas agi. Amen. Mais autant marqué, Dieu ne peut pas accepter que Mouta commandé était. Il fait toutes choses à son temps. Amen. Et bien, il faut que dans son repos. Na kimia na ye. Tu es bien, tant ya kufaki na Golgotha. Et puis, ganga na avant kufaki tout est accompli. Nyo se se kokisamaki. Les baptêmes du Saint-Esprit, ils ont déjà wan. Amen. Ils ont déjà tant na ngopone monisa. Les changements de nos corps, ils ont déjà wan. Enlèvement, Ezali déjà wana. Amen. La fête de noces, Eza déjà. Voilà. Tout le Seigneur a déjà pourvu. Les milléniums, tu vas fêter naïe, tu vas régner naïe longo. C'est déjà préparé. Donc, il comme ça qu'on bouge zate. Au coup qu'on changer les sous-soutés. Les problèmes seulement, croyez à ce que le Seigneur a fait pour toi à Golgotha. Amen. Dans l'année, ba prisonnier au bazalaki na Égypte. Ba kangami na makambo nyo surtout ya bomabe. Ce n'était pas facile. Mais tant que Jésus-Christ a qui Bible le sang de Jésus-Christ haute, alléluia, ezali kolongola masum. C'est-à-dire en Jésus-Christ nous avons maintenant la nouvelle naissance. Amen. C'est-à-dire yoso ki oyo comme muto botami en Christ. La Bible dit celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Kotambola na yo kotambola maintenant selon les voies de Dieu. C'est comme on était simana yo kondima. Bible bete bala kisa tu dois être enseigné. Oui baba nzela na nzambe. Dingoma na nzambe c'est une église où colonne ya vérité vani. Tout batemba yeba sembo bagoya oyemba ona église. L'appui de la vérité. Amen. Amen. C'est-à-dire il y avait un autre. Mais mangomba sikoyo ba accepter makambo même pesa ki nzambe kanda. Il commence à bénir les femmes et les femmes, il commence à bénir les hommes et les hommes. Oh, Yozalaki et Loko Yozamba Boyaki. Mais le but est moi, je serai votre fiancé. Amen. Amen. Nakoya, nako fiancé yo. L'Apocalypse 19 au verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Ngana yokaki mungombo. Yabatu lokola ba ebele. Comme un bruit de grosses eaux. Pourquoi makelele ya mai munene. Et comme un bruit de forte tonnerre, peut maquiller les macasses, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, tous ces pelapés, tous en essengo, et donnons-lui gloire, tous ces pelanaïe,
car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Ababete, pona otela libala yankolo. Noces na yezala qui préparée. Nyos se bongi sami. Son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Car les noces de l'agneau, yemoka zali mwana yampate. Bibelobete, alanda ki ezali norme pona mwasi na libala. Il a pris, il y aura une noce. Otoko sepela un festin que Kolo Abali. Amen. Asangani na mwasi na ye. Itena bisha elite être uni avec Dieu dans l'amour divin. To sangana na nzambe na bolingo. En ce jour-là, j'exaucerai. Pendant le temps de la grâce. Mwasi na libala azali préparé. Pona koende kokutana na mobali na libala. Amen. Et son épouse s'est préparée. Dans Jean chapitre 12, verset 32, le Seigneur parle de son épouse. La Bible dit, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Wanangai, tangu, na kotomama, na matina lola, na kobenda baenyo soto. J'attirerai tous les hommes. C'est-à-dire, la vraie version, j'attirerai tous les enfants de Dieu vers moi. C'est-à-dire, oyo nyonso nzamba yeba ki bango. Polo akobenda bango. Ça ne sera ni par la force. Alléluia. Avant que le Seigneur revienne, dans mon limé koskita, Zambé mo kozwa la prééminence ya lingomba naï. Même kotambula na biso, nous serons toujours conduits par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fera tout. Okoyi kobenga no bato, bazali koboya, mais autant marqué. Seigneur alobaki yango apesa ki lesesemo mpona Matthieu chapitre 22, verset 3-11. Bible lobi, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Ye abengaki basali na ye bakende koluka ba oyo babengaki bango mpona fete na libala. Mais ils ne voulurent pas venir. Alléluia. Amen. Ba invité baboyi na bango koya. Et voilà encore, il envoya encore d'autres serviteurs. Ah oui, c'est une parabole de noces. Bokende, abete na préparé festin nangai. Na bomi banyama nangai, na bomi biloko nangai kitoko. Nyonso ezali mena prêt, boya bolia. Mais sans ce qui est de l'invitation, il s'en a l'air, celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Amen. C'est ce qui te doit pour vivre les lots. Rebite bana na Nzambe baza partout. Na mangomba nyonso to na bana na Nzambe. Et le Seigneur a dressé sa table. Et te boya pona bolia. Baswa disant mangomba moko na côté na ye. Alléluia. Amen. Et surtout bo baza ko mi prépare kozo ba titre ba moko bazali ko milatisa. Biso pasteur Kingandi, biso batu Kingandi ba milatisi ba titre na bango. Baza ko empêcher. Si au côté même katikati na internet, komona ba groupe za okuna groupe ba boye na boye me ba tie ba administrateur. Oko pesa ngo lilo ba frère ngo ye administrateur wana fatala na avec les cas. Soka moni za conforme na ndenge bango baza ko kanisa te. Il bloque ça. Et te kringa mona moni me batu na ye ba ko mona yango. C'est-à-dire ce sont batu na ye. Mais vouloir ou pas, moté a tia ici l'incrédulité n'arrête point Dieu. Amen. Le Seigneur a fait la promesse à l'obété, bah oyo yanga ils viendront. Amen. Baza koboya, mais les enfants de Dieu sont là. Dans Isaïe chapitre 40, dans verset 9. Kolo habito komona wana version ya suka onzamba kosala. Tant kolo akokota na cortège na ye, kati na lingomba na ye. Sa droite va agir. Isaïe chapitre 40, dans verset 9. Bible monte sur une haute montagne. Mata na montagne moko ya likolo. Montagne de Sion. Pour publier la bonne nouvelle. Peyo tatola sango malamu. Élève avec force la voix. Bon matsa mungongo na bilo makasi. Jérusalem pour publier la bonne nouvelle. Oh Jérusalem pour na côté à sango malamu. Élève ta voix. Tombola mungongo la yo. Ne crains point kobanga te. Dis aux villes de Juda. Bino bolo bana ville na Juda. Voici votre Dieu. Amen. Botala Nzambe na bino. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Botale tenkolo na bino zali koya na nguya makasi et de son bras il commande. Alléluia. Pena loboko na ye azali ko zwa commandement.
voici le salaire est avec lui. Tala oyo ezali kofuta ya moto na mokito ezali epai na ye et les rétributions les précèdent. Pe o ezali ko sepelisa moko na moko ezali ko pesama. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Alléluia. Lokola, pasteur malamu, yemoko, akozwa, bampate na ye. Il prendra les agneaux dans ses bras, akozwa ba, o yampate amiki, akomema wana maboko na ye, et les portera dans son sein. Alléluia. O ezali promesse. Pona, o zamba ko restaurer kati na biso. Lui-même sera dans son église. Tout le monde il va entrer avec son cortège, mais le cortège des fêtes. Amen. Amen. Et nkolo abosala makambo minene katikati na biso. Et makambo yenyoso tu nkolo asha kokisaka ngozo zelaka atango moke. Amen. Pone kokisama. Amen. Amen. Nzamba pambola biso nyonso na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Amen. Amen.